Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Ouais. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya mngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. bandeko balandi ya panza sango ya Congo ya Edino Image toza awa na kati ya paroisse ou église Kimbangiste na paroisse ya Fleury toye na tina ya matanga pa Kimbangiste touti ko perdre moko ya biso mama na biso mama Dina Luzayedio ala moyembi monene na kati ya chorale ya Jeteki o babengi groupe théâtral Kimbangiste nde bomoni tovandi na butu mpona tina ya kokanisa mémoire na ye pe kolela ndeko na biso na yango tokoleka bomona tokointervive bandeko moko bayebaki ye po mpe baza na batémoignage ya mama Dina bakoki kopesa nde bokolanda yango na nzela ya mikro ngai wa bino mama Gisèle Kumbundu libaya ya talo. La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers.
Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express, service funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, les corbillards, les catafalques, la fanfare, les cortèges et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris. Global PM Service Funéraire rend tous ses services à Kinshasa. Informations et renseignements au 01 44 92 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM Service Funéraire. Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé de 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Mpo omitungisa mali susute ofuti na Paris bakokunda ndeko na yo na ba service nyonso na Kinshasa. Contactez Global PM Service Funéraire na adresse oyo Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso ofuti na Paris. Misala nyonso esalami na Kinshasa. Lisungi na tango liwa. En tout cas, Patrick Maloavengi ebongaka boye. Ndeka tolobaki bandeko na biso ya panza sango ya Congo ya Edino Image totambuza micro na biso toza en pleine matanga ya ndeko na biso Mama Dina toza na kati ya salle tozwa ndeko na biso Mama Coco babengaki Coco la charmante ye nde alingi apesa biso mwa moke ayebisa biso baimpression na ye par rapport ya ndeko na biso auti kotika biso Mama Dina. Bonsoir Mama Coco. Bonsoir Mama Gisèle. Tomoni na kati ya salle awa kokoyebisa biso oza na paroisse nini epuis okosala nini na esika oyo malgré bato bayebi ke toza na matanga nasepeli mama na nga donc toye lelo toza na matanga ya ndeko na biso Mama Dina aza mwana jeteki biso touti na paroisse ya Paris Blamini donc toye kopresente jeteki Paris Blamini toye babi ke tolela baoyo bazolela donc yango toye awa toye kokabolama wana baninga donc moi toza ebele donc bamama mofabala bamama ode donc toza mine ebele mpena tuka ezoleka mpe bien na kimia nyonso. Merci beaucoup balandi ya panza sango ya Congo Edino Image touti koyoka mama ya biso Mama Coco. Est-ce que koyi koyebisa biso mama na biso Mama Dina oyebaki ye vraiment? Oui nayebaki ye parce que à l'époque tozalaki na paroisse ya Saint-Ouen après biso toya kokende biso na Blamini nayebi ye bien. Merci beaucoup. Un mot pour la famille par rapport à circonstances oyo biso. Bon na oloba kaka eloko na lobaka toza bandimi toutaki na mabele tozonga na mabele donc yake biso totikali tomibongisa donc voilà eloko na ngana lobaka yango wana vraiment na pesa mes condoléances na toutes les familles ya Mama Dina. Merci beaucoup Mama Coco. Mbala sima peut-être na occasion mosusu tomona na biso mama. Merci. Bonjour Mama, na pembe Mama Coco toa na mama na biso yepe na bandi aza mundimi ye moko se présenter au pesa kombo et puis to tuna ye mwa mituna o toza na o mbote mama mbote na okopesa biso kombo na yo et puis toyeba oza mundimi Kimbangi c'est bien sûr mais ya paroisse ni. Ouais, merci maman la question na yo naza mundimi ya paroisse à Blamini naza mwana jeteki ya Blamini donc toye ko partager matanga ya moninga na biso sikozongisa. Merci maman opesa biso kombo to opesa biso kombo na yo. Merci kombo na nga Mama Mado
Maman Mado nazaki na GTK à Saint-Ouen. Ah d'accord. Maman Mado, est-ce que oyebaki personnellement Maman Dina oyo auti kotika biso? Oui, bien sûr. Parce que toyebaki ne awa na Saint-Ouen. Nini okoki koyebisa biso otikala nango ya Maman Dina comme souvenir? Comme souvenir, vraiment azalaki fille moko mwana mwasi moko azalaki koloba mingi te. Et azalaki vraiment un peu doux quoi. Donc totikala ozwa na problème te. Donc tozosenga nzambe ayamba molimo na ye. Apemisa na kimia na biso mpe baye totikali totikala tozwa leson quoi. Totambola malamu po ete ngonga na biso mpe mokolo ekoka baninga mpe basepelisa biso. Merci beaucoup Maman Mado na bandi tokutani mbala nsima et puis peut-être une occasion mosusu bien sûr. Merci beaucoup. Oui, bandeko na biso ya Panza Sango ya Congo ya Edino Image tozo continuer toujours ko passer micro na biso nde tokutani na papa na biso papa Jonas kaka toujours na cadre ya matanga nde to reposer moi ba question moi komi baye toza nango. Bonsoir papa. Ah, bonsoir maman. Est-ce que vous se présenter et pas bandeko na biso balandi ya Panza Sango ya Congo ya Edino Image? Non, nazali papa Jonas modimi na Paris awa na Paris à Saint-Ouen. Merci beaucoup. Toyebi ke eloko esangisi biso awa eza circonstance oyo toza nango ya matanga ya Mama Dina. Est-ce que oza na likambo to témoignage moko oyo kopesa epai ya bandeko concernant Mama Dina? Bon, concernant Mama Dina, nayebaki nasili koyeba ye kaka na mboka oyo leka yaki awa na région de Mumbai na ye. Pendant une certaine période, aza koya na chorale na biso ya GTK avec un comportement trop exemplaire. Alors, bokei na ye na mboka ya boule epesi biso passe. C'était quand même une mort brutale. Bon, que voulez-vous qu'on fasse? C'est un passage obligé. C'est là moto nyonso. Bon, Nzambe asunga ye kaka epai azali na biso mpe batotika na kati ya mokili atangela biso mabe te. Voilà ce que je voulais. Voilà koyi koloba na bino maman. Merci papa Jonas. Un mot à dire à la famille pour l'encouragement, un mot à soutien na famille au le bani. Voilà le campement de famille surtout na molonga inaye papa Sartune. Ndenge bazali na kondima na ye. On a kosenga na bango kaka bakangama na mabondeli. Mamba tini la soko baloke loi ezali passage obligé. Ezali nzela ya bato banso. Donc bango bato batika la kata mokili bakangama kala na mabondeli makasi. Nde Nzambe yemoka yebi papa osala kata na biso. Merci beaucoup papa Jonas. Na bandi to okuta mbala sima na occasion mususu peut-être bien sûr. Merci beaucoup maman journaliste. Yo baye bana boko tina babale. Ya tu veux parler? Toujours na cadre ya matanga toza nango awa na kati ya Fleury na paroisse ya Kimbangiste tozo passer toujours micro na bandeko tokuti awa na kati ya salle nde tomoni mama na biso awa toko passer micro peut-être aza na un mot akoki koloba na famille. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Okoki kopesa biso kombo na yo epuis toyeba oza Kimbangiste ou pas? Si Kimbangiste oza mondimi ya paroisse nini? Comme la maman Valentine, nous avons Kimbangiste la paroisse à Paris Saint-Denis. Merci maman, toyebi que circonstance esangisi biso awa eza matanga. Est-ce que personnellement oyebaki maman na biso oti kotika biso Mama Dina? Mama Dina nayebaki très bien à partir ya Kinshasa. Nayebaki Mama Dina banda osala na presse na biso ya Kinshasa ya Kimbangiste na centre d'accueil na Kamba. Nayebaki Mama Dina naye a tokutani mobali na ye mpe bon toyebaki toza na connaissance na mobali na ye na mobali na nga baza bon ekoma bandeko tokoma famille na compte ya Kimbangiste na famille donc toza vraiment famille. Merci maman Valentine. Soki oza na souvenir moko to mibale ya Mama Dina okoki kopartage na bandeko na biso balandi ya Panza Sango ya Congo ya Edino Image, okoki koloba nini mpona Mama Dina? Regretté à trop parce que le 1er janvier 2017 oyo
tozalaki na mama Dina dimanche na ndako nzambe tosololi toseki bon nandimaki te ke lelo mama Dina kotika biso nde tosololaki bien toseki bien tolobi oyo tozalaki nango tosololaki mama kitoko mais après mwa moko kaka eleki bayebisika mama Dina akufi bon eza nzela na biso nyonso topesi kaka na maboko ya papa Simon Kimbangu asala oyo ye alingi mpona mama Dina. Merci maman Valentine, tokomi na biso kosukisa un mot à dire mpona circonstance oyo nini vraiment koyo koloba na famille. Nasengi vraiment tata Nzambe ya liboso mama tata Nzambe asunga mobali ya mama Dina na mwana atikeli biso ya bebe wana 3 ans vraiment topesi tata Nzambe asalisa ye asunga ye apesa oyo nyonso kuna ezangi mpo mwana wana akola malamu mama Dina place azali amona biso bandeko na ye ndeni tozoyoka mpasi lelo na mokolo ya lelo donc yango kana tozalaki nango mpona lelo. Merci beaucoup maman Valentine nabandi tosuki wana tomonani mbala nsima. Merci mama. Bandeko ya panza sango ya Congo ya Edino Image tozokontinue toujours na cadre matanga na biso nde touti koyebisa bino tozopase micro na bandeko na biso baza awa bakomeka loba oyo baza nango concernant matanga ya ndeko na biso mama Dina. Bonsoir papa. Bonsoir. Est-ce qu'on peut se présenter au Pézabso Combo Nayo et puis au Pézabso Sorosa chrétien, si chrétien qui mbangiste paroisse Nao Ezani? Bon, Naï Combo Papa Paul, donc Nali Mondimi à paroisse à Saint-Ouen. Merci Papa Paul. Est-ce qu'on peut se présenter qui est Baki Mama Dina vraiment personnellement? Ah, vraiment personnellement, la Ebaki. Pour tout je m'en souviens, mon collègue qui a accompagné papa Saturné dans le château rouge, vraiment dans ce pays-là qui est arrivé. Et puis, on a fait ça vraiment conseil. Mais on a vu dans mon collègue lobby qui a Koufaki et tout chacun de ça passe ma case. Mais bon, ainsi va la vie. Nous avons fait ça, nous avons fait ça. Donc, papa Saturné, on a fait ça qui est conseil. Aïe Campiko, atala mwana oyo atikeli vraiment a baissé le braté. Na pesa quel conseil a la courage. Donc nous avons kosunga ye pour ça la boni. Eza liwa eye atato leli atato che souci nous avons pesi. Donc nous avons sunga kaka oyo atikali na mwana asunga ye aboko la mwana mala. Merci beaucoup Papa Paul. Nabandi na question tozali na auto poser pour na conseil au pesa na famille et sur lobby yango. Nabandi merci beaucoup. Bande ko na biso na ko rappeler que maman ya biso akufi atiki mwana aza na âge aza na moins de 5 ans. Mwana biso mobali ya mukie donc to sunga na ba prière et puis to senga Nzambe apesa même papa makasi oboko la mwana mboka oyo sans papa eza passe. Nde tomoni papa ya biso pembeni awa batata bazokima micro na éviter souci ibandeko na biso ya panza sango ya Congo Edino Image tozokontinue toujours kopase micro na biso nde tomoni bapapa na biso awa na salle toprofite topose bango question moko to mibale et puis toyoka bango. Bonsoir papa. Bonsoir. Excusez papa de déranger bino toyebi circonstance oyo ememi biso na place oyo eza ya matanga. Est-ce que vous koyebisa biso oza chrétien si chrétien qui mbangiste ya paroisse nini? Moi personnellement nazali chrétien qui mbangiste ya paroisse à Saint-Denis. Oui, pour assister ndeko na biso à Julie Kama azali moto ya paroisse à Saint-Ouen. Ah merci papa, vous pouvez faire ce combo s'il vous plaît. Comment on a papa Ferdinand? Est-ce que papa Ferdinand ceux qui ont pas maman Dina personnellement et puis ba souvenir nini ya maman Dina oza nango ko partager na bandeko na panza sango ya Congo? Bon nayebaki maman Dina o papa Saturné tobandaki liboso kosambela paroisse moko après ntango mwasi na ye ayaka tozwaka occasion mpe ya kosolola na mwasi na ye azalaki mama moko azalaki mama kimbangiste
ndenge nayebeli abande kotambola lokola mama Kimbangisi. Merci papa Ferdinand. Conseil nini okoki kopesa na famille na ntina ya disparition ya mama na biso mo nini oza nango okoki kopesa na famille na ntina ya likambo? Bon, eza likambo ekweli libota makambo nyonso eyaka donc conseil nakopesa kaka omoni nzambe asala moto soki abotami sukasuka moto akufaka nde biso bato toignoraka yango donc lokola toza bandimi conseil nakopesa tozala na kimia mama kende na kimia mpo nzela na ye ezala polele conseil nakopesaka nde yango wana. Merci papa Ferdinand, nabandi tokuta ye mbala nsima na occasion mosusu. Merci. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Est-ce que vous pouvez nous combattre et puis toi et baso oza kimbangiste chrétien ya paroisse s'il vous plaît. Bon ngai comment on a papa chimide.com bon na chrétien kimbangiste na appartenir na apaki et sinon voilà. Ah merci papa na biso papa W. Toyebi circonstance esanisi biso awa ezali ya matanga. Est-ce que vous koyebisa biso oyebaki vraiment mama Dina na personnellement yo moko oyebaki mama Dina ou bien oyekaka na cadre ya kimondili? Bon ngai personnellement nayebaki mama Dina na sens moko parce que azalaki mwasi ya grand na ngai papa Saturne nayebelaki na cadre wana donc et sango tota kozwa eza sango moko ya vrai pasi donc yango moto ememi biso awa est-il que et permettre que biso toya soutenir grand frère na biso papa Saturne voilà. Merci papa W. Témoignage ni oza nango ko partager na bandeko bazolanda biso par rapport ya mama Dina yo moto oyebaki vraiment bon na rectifier moi bokenga nayebaki malamu te mais nayebelaki à travers ya papa Saturne donc fond na ye vraiment nayebi yango makasi te mais est-il que na ndenge kaka toyebi moi moke toyebi que azalaki membre ya Ratelki donc asalisaki mingi vraiment lingomba quand même donc azalaki membre ya presse donc misala na ye azalaki kosala misala ne convenablement voilà s'il faut le dire. Merci beaucoup. Si y a un mot de circonstance au de la famille au Rolobani. Bon, merci pour la question. Donc on a mot il y a circonstance en tout cas to sengi tata nzambe azala na famille wana ba lembate zali kamboeko et puis la gabiso nyonso tout to yeba que to zali biso nyonso obligé to lekana nzela wana donc to se tenir kaka la main dans la main de façon to remonter situation wana donc vraiment famille ezali kambo pasi mais to kitisa motema to s'organiser pour na to sala face na likambo wana. Merci papa na biso na bandi to suki wana. Merci mingi mama journaliste merci. Na biso ya panza sango ya Congo ya Edino Image tozui papa na biso to kangi vraiment malgré azo kima ozo comprendre bino mo bat mingi bazo éviter micro suite ya problème otoza na mweze likambo ya sengote eza likambo ya pasi nde to repasser micro na papa na biso a se présenter ye moko apesa biso kombo na ye. Bonsoir papa. Bonsoir. Oko apesa biso kombo na yo s'il vous plaît. Nga kombo na ngai papa Kiss Mayema. Ah merci papa Kiss Lokele Mayema. Toza awa na circonstance sanisi biso eza problème ya matanga. Est-ce que koko ba biso soki vraiment oyebaki mama na biso autotika biso mama Dina? Ouais mama Dina te banaki bien à partir presse à partir de Kinshasa to sala na ye na presse na preski na ndenge yaki poto awa pe to wanda kukuta na ye na décembre to kutanaki na ye na garde nord to seki na ye wanga bime mikolo ebele mazomona na te ndenge nini ote na koya na ngai dimanche komona ngai to seki wana pe na ndenge na ya koyoka lisusu sango aliwa. Merci beaucoup papa Kiss bandeko na biso bozolanda pour comprendre que banda vraiment to banda iko passer micro na bandeko mutali poso to zui vraiment témoignage eza que ayebi mama na biso mama Dina banda kisasa yeyo papa Kiss to tuna mutuna moko souvenir nini oza nango vraiment puisque yo oyebi papa Kiss oyebi mama Dina banda kisasa souvenir nini oza nango ko partager na bandeko na biso?
Mama Dina asali musala ya mingi ya kitoko koleka même na Kinshasa malgré na poto mo ba contre tande malade ya kozwa ye mais na Kinshasa banda bo mwana na ye kaka na lingomba tata Simon Kimbangu asali musala munene soko tel même ba cassette ya kala même na RTNC oromona ba cassette na ye ya kala o basala na ba papa bobi abandi ko sala musala o banda bo mwana banda kala donc liwa ndenge papa alobaki ke ezali nzela visa so esili ya rien à faire photo zonga bisa tokuta ezali mawa mingi mpona komona ke moto akoli te akende kaka boye eza mpasi mingi. Merci papa Kis mpona circonstance oyo mo ya circonstance okoki koloba nini na famille po toyebi ke mama na biso atiki mwana aza na moins de 5 ans oyo mobali vraiment aza mokie eloko ezosala mpasi yango wana epuis atiki papa donc nini okoki koloba ya famille mpona kofortifie famille? Mpona famille nakoki koloba vraiment liwa ezali nzela ndenge nkolo Yesu alakisaki biso nzela papa Simon Kimbangu alakisi biso nzela bapapa bango misato nzela kaka yango balakisi biso nzela mosusu tokokimela ezali te donc vraiment nzambe abondisa mitema na bango mpo ezali mpasi na nzoto me na molimo nzambe asepelisa ye atala mosala oyo asalaki kati na elanga na ye moko to mibale ya malamu mama Dina asalaki papa kanisila ye atika ye te po abundi na mosala oyo surtout presse abundi mpasi na bisengo andimaki kolanda papa Simon Kimbangu. Merci papa Kis tosepeli vraiment na mwa interview oyo tozwi na yo omeki kopesa biso moko mibale oyo tozangaki koyeba tozwi yango nde epai na yo nde tosukisi wana. Merci na bino mpe lokola. Donc bandeko ya biso tozokontinue kotambusa mikro malgré tozomona bato bazokimakima mais awa tokangi mama présidente ya bamama ya paroisse oyo tozali oyo eza éprouvé nde tokopesa ye mikro akose présente bino moko bokolanda. Bonsoir mama. Bonsoir maman journaliste. Est-ce que mama okoki kose présente opesa biso kombo na yo epai ya bandeko bazali kolanda biso? Kombo na ngai mama Diavewa Christine nazali présidente na fiki paroisse ya Saint-Ouen paroisse pilote na fiki association des femmes kimbangistes na Saint-Ouen. Merci maman Christine. Toye awa circonstance esangisi biso ezali ya matanga biso nyonso toyebi yo etant que mama présidente ya afki ya bamama oyo auti kotika biso aza moko kati na bamama oyo yo kokambaka nini okoki koloba na biso par rapport ya mama na biso oyo auti kotika biso? Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu likambo ya liboso na koloba ete convocation ya tata nzambe ntango ekoyaka tokoyebaka ngonga te tokoyebaka mokolo te ya solo eza na biso surprise mama na biso toyoki na maladi te ezalaki na biso nyonso mpasi mokolo ya dimanche donc toyoki te mama akufi mais ndenge nalobi ete destin nzambe mokolo na ye soki ekoki ngonga soki ekoki tokoki kokanga yango te donc topesa kaka merci na tata nzambe ye moko nde alimbisa mabe mama sele osala na se ya ntango abongisela ye esika kitoko na Yelusalemi na mawa na ye e mama mulu abomba mwana na ye na mosala asaleli. Merci mama Christine. Tant que mama mokambi ya bamama témoignage nini oza nango mpona ndeko na biso mama Dina oyo auti kotika biso mpo mata azali mwana parmi bana oyo eza kotambusa? Mama na biso mama Dine azali mama moko oyo azali ete na boboto na respect donc nde toyoki témoignage na ye na Kinshasa tuna na nkamba mpe azalaki vraiment awa mpe aye na mboka ya poto mama na biso atambolaki pareil mpasi bisengo afandaki na mobali donc atosaki ndenge papa apesaki ye baconsigne baconseil donc atosaki yango esengi na biso tolanda exemple wana solo mama mula kanisela epai ye akei po ete azalaki mama ya botosi ya boboto ya bolingo. Merci mama Christine. Toyebi ke mama ya biso atiki mwana ya mokie vraiment aza na moins de 5 ans et puis atiki papa na famille nini
nini okoki koloba mo ya circonstance mpona komeka kopesa famille mwa makasi mpona ya solo mpona mwana mama atiki mwana te atiki bana mosusu aza na plus de 20 ans aza na université déjà na mboka Kinshasa mosusu nde oyo ya moke aza na 3 ans mais nyonso wana tokondemba bango na mabondeli te epuis tokosenga na mama mwilu akotela motema ya bato ya malamu mpo ete basunga bana wana mpo ete bana wana bakola na bolingo na kimia ya solo toyebi te mama azali kosimba koko abandaki kosimba bango na Kinshasa koko mpe akufa donc batikali to babana batikali baorphelin yango wana tosengi na mabondeli mama mula asala kotela mitema ya bato ya botema malamu basalisa bana wana biso nyonso na bandi tobosana bango na mabondeli te e soki lisungi ezali tokozanga te kosala geste. Merci maman Christine nabandi tokutani mbala ya nsima peut-être na occasion mosusu ya malamu. Merci maman journaliste. Merci bandeko touti koapprendre ebayikaka mama aza na mwana moko me mama présidente ya bamama apprendre biso ke mama ya biso atiki bana mibale baorphelin donc tata nzambe asunga bango apesa bango makasi nde tokuti batata na biso awa topase bango micro bakose présenter et puis soki baza na mo ya circonstance par rapport à problème oyo ekoleli biso bango moko bakoloba. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Okoki kose présenter et puis opesa biso kombo na yo s'il vous plaît. Ngai kombo na ngai papa Kalusweki Kongafola Romain nali membre ya presse ya paroisse ya Montreuil. Merci beaucoup papa ya biso azali membre ya presse na paroisse ya Montreuil toyebi bien que circonstance oyo esangisi biso ezali ya matanga mais toza na question moko tozotuna presque na bandeko nyonso est ce que oyebaki vraiment mama Dina? Si nayebi mama Dina très bien pendant nkamba ti toyene na Saint-Ouen na service à presse quoi. Ah merci papa et puis souvenir nini oza nango ya bien okoki koloba opartage na bandeko oyo ya mama Dina? Souvenir ezali kaka ntango mama Dina azalaki na mboka ya Grèce nakendaki mpo tokutana mpo nameka kozwa tokokokota ne France quoi donc ndenge elekaki nde tikala nanga na mutu quoi donc nayebi mama Dina très bien banda Kinshasa Grèce ti na France awa. Merci papa toyebi ke motu so akufi na biso bato mwindu mingi ezalaka kaka moto wana azalaki malamu moto wana azalaki boye mais yo oyebaki mama Dina oyebisa biso mama Dina azalaki ndenge mingi akoloba yali te en tout cas ndenge oyo olobi ke soki motu sala ali susu te balobaka kaka bolamu na ye mabe batiaka côté donc mpo nanga c'est bon ali très bien alaki bien. Merci beaucoup mo ya circonstance na famille mpo na situation oyo bon tosengaka kimia ezala na famille mpe ezala na biso nyonso to bandimi ya paroisse ya baparoisse nyonso eza na France quoi mpe kuna na nkamba tosengaka kimia kaka. Merci en tout cas. Merci beaucoup nde na pembe toza na papa ya biso papa Théo topase micro et puis akoloba oyo aza nango mpo na famille na ntina par rapport à situation oyo. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Yo toyebi yo déjà papa Théo oza parmi bapied gauche basoda ya papa Simon Dimbao tokuteno awa na matanga pamba te oyo akufi aza ndeko na biso nyonso okoki koyebisa biso soki oyebaki mama Dina basouvenir nini oza nango moko to mibale? En tout cas donc nakoyeba na kombo tata mo apeli mosanto mama Dina nabandeki komona ye abandeki koya na chorale ya Jeteki vraiment azalaki mama moko donc soki aye na église ozosentir ke non moto azali akopesa mbote na motu nyonso tu abandeki kosika na motu nyonso tu ata tozwaki temps vraiment te ke non tovanda tosololaka main azalaki temps mosusu motu moko soki aye donc tanso mwa badérangement mpe aboni mama vraiment foko ma pied gauche non papa nga aza nga nayemaka na Jeteki mais vraiment bandeki korépondre na motu nyonso tu azalaki vraiment na kosala commentaire oyo nga namoni oyo nayebi vraiment bandeki kosolola kitoko asekaka na motu nyonso tu vraiment ezali kaka eloko moko ya pasi ke ndenge toyoki kaka sango ke atiki biso mais tokosenga kaka ke nzambe na biso papa Simon Kiangani akanisa ye ata na likambo ya kitoko po asalaka kata mokili akanisa ye ata na likambo wana po ete apesa ye kimia. Merci papa Théo.
un dernier mot pour la famille à circonstance au lobby. Vraiment, elle a aussi la famille ya Maman Dina ezali biso nanu bakimbangiste. Donc il y a une famille biologique, na biso famille molimo. Vraiment, tikete nzambe tia biso nyoso na kimia na komba tata mona pili mosantu. Amen. Amen, merci beaucoup. Bandeko na biso tozo continuer toujours pour passer micro na biso. Ah, toza na matanga nde toyebisa ye bino nde tozwi tomoni na pembeni ya papa na biso président ya chorale ya Koreki, chorale des jeunes kimbangiste nde tokopesa ye mbote. Bonsoir papa. Bonsoir maman, sango nini? Sango te toye awa toyebi circonstance ememi biso awa yango wana tolekisi mikro liboso na yo toyeba eske oyebaki mama oyo awuti kotika biso? Effectivement, présence na biso ya bato ebele tozali awa ezolakisa bien que mama oyo toyebaki ye d'abord na bunzoto et puis toyebaki ye na kati na paroisse na biso et puis toyebaki ye molongani ya ndeko na biso awa na paroisse ya Saint-Ouen. Donc yango elakisi présence na biso ebele na kati na esika oyo. Merci beaucoup. Témoignage nini oza nango mpona mama na biso? Témoignage ya liboso ezali oyo ngai nakokoloba mpona mama wana bato mingi tomonaka soki baye mpo ye ntango awuti Kinshasa awuti nkamba parce que aza mwana ya nkamba na kati na Yerusalemi ntango bake kobala ye na mpasa tourne aye mama wana depuis aya nayokela ye ngai nayokela ye likambo te po bato mingi soki bawuti Afrique baye okoyokela likambo soit ya mabe ya koswana soit makambo azwi bamakango ebelebele ndenge ezalaka me ye mama azalaki un peu sérieuse na comportement na ye azalaki digne soki afandi na chorale na bango omona kobouge te omoni donc mama wana témoignage ya kitoko azali mama moko ya boboto eza mawa poske akei tozali na besoin na ye nanu misala ebele kosala ezalaki aza mpe awuti kobala sika awuti kobota aza na mwana ya moke moto akobokola bana wana azali te vraiment pasi départ na ye esali biso pasi koleka donc toti sikoyo tokoka kosupporte départ na ye te moni souffrance wana eza nanu na motema. Merci papa, vraiment tomoni douleur yango et puis soki oza na mo ya circonstance okoki koloba ya famille okoloba nini? Mo ya circonstance ezali kaka ndenge lingomba kokoloba ngai atake mondimi mo ya circonstance ezali que famille va comprendre liwa devant liwa moto makasi aza te eloko ya liboso yango wana mama na biso akei biso bakimbangisa toyebi valeur ya liwa toyebi ke lelo mama wana azali esika ya kitoko papa abengi me pasi na biso nde totikali nga mpo na ngai mama asepelisi ngai na sens nini ye liwa na ye biso toye ebele epuis akei na maboko ya papa mais est ce que biso totikali tokoprofite na tozwa chance oyo mama azwi lelo oyo ke soki yo mpo okufi bato baya mpo so okufi na mai okufi na avion oziki mais ye liwa na ye nzoto ezali toza komema yango est ce que biso tokoprofite wana donc eloko ya liboso bafamille na ye bayeba ke mwana na bango akei alandi nzela ya kitoko akei mpe epai ya tata nzambe akei na kimia bango mpe biso mpe totikala na kimia vraiment makambo ya koloba yango wana na suki wana na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo centre. Merci papa. Toza bamama ya so mibale bayebaki mpe papa na biso papa Saturne oyo awuti okufela mwasi nayebi te soki bakozala na mo. Bonsoir maman. Bonsoir. Nana baloba te. Maman okoki kopesa biso kombo na yo epuis oyebisa biso soki oza chrétien ya paroisse nini? Naka kimbangiste. Merci maman, kombo na yo kasi? Kombo na Mama Vicky. Ah, merci maman Vicky. Motuna moko tozotuna presque na tout le monde. Est-ce que okoki koyebisa biso vraiment soki oyebaki Maman Dina personnellement? Oyebaki relation nini bozalaki nango na Maman Dina? Eza longue histoire moyenne aloba nyonso eza te eza longue histoire toyebanaki oyebike na kanala ya mobali na ye ndeko na ye toyebani to na barelation yango toyebaki mpe na Mama Dina na mwana so mobali aye na ndako amemi mpe mwana donc
tozalaki na relation. Merci Maman Vicky okokoyebisa biso en un mot Maman Dina azalaki ndenge nini? Question on a comprendre en bien tes mais bon là l'émotion pour moi na lobana news et na message na lobana micro te et te poser question na par rapport au monde bande comme ça babi non Maman Dina zaki bien soka ye avant d'aller na chorale na bango abujarate après ça mutio sombote asola bien na mutunyo c'est on te poser question yo le be bakié oyebaki mwana oyebaki papa donc peut-être ko ga ko ba biso susu likamso ko compléter pour être bande comme ça bazolanda pas comprendre qui était Maman Dina en fait. Bon ye vraiment to banaki ko pesa na gambote na yeba ina caractère na été mais na ndenge ke soki to bengi to ba ko benga na bien to pesa na mbote to sololi ba santé et soki wana. Merci maman mo ya circonstance ni le ko lo bana papa parce que atikali ye moko na mwana ya mukie et puis na mwana toyoki mwana mususu aza na Afrique na Congo ni le ko lo bana famille pour na opesa ba makasi. Bon, na 5 bancs à courage, ils ont gagné la vision, ils ont passé. Mais bon, ils ont gagné la vision, ils ont fait tout le merci maman, tu sais belle mingi, merci. Merci bandeko balandi ya Panza Sango ya Congo ya Edino image oto tuko la Sabino ezalaki ba impression ya bandeko na biso moko oto zui ba ebisi biso o ba yebaki Maman Dina o bazalaki na ye babandaki na ye pe ba o bazalaki koyemba na ye choral moko pomba te Maman Dina azalaki moyembi monene na groupe théâtral Kimbangi c'est un sigle GTK et puis abandaki pe ko travailler na presse Kimbangiste donc o nyonso boyoki wana ezalaki ba impression bandeko na biso nde tokomi na suka mpona koclôturer matanga na biso nde tosuki wana topesi bandeko nyonso mbote tomonani mbala nsima na occasion mosusu peut-être. Merci beaucoup, botika malamu. Balobi Panza Sango ya Congo Edino image Edino image Panza Sango ya Congo Karine Mwadi azolanda siko en direct de Canada. Balobi j'ai kitoko parce que quand des amakasi toke Panza Sango ya Congo Babanza basango basuka na nzela nzambe Babanza basango basuka na nzela nzambe Jenny la cible masuka na nzela te nzambe Karine Mwadi asuka na nzela te nzambe Mwambuyele Legela mwambuyi wani baja Bauzubila mujindungwe Panza Sango ya Congo, j'ai kitoko. Merci.